awa vie na biso Dani Bilongo o vie na biso mboka to mine na mboka zakini ma magasin vie komi ko iba ba Thompson et pas vie mayombo awa vie na biso Dani Bilongo o vie na biso mboka to mine na mboka zakini ma magasin vie komi ko iba ba Thompson et pas vie mayombo collègue na ye loko yiba magasin kangama akomi ko yako yiba ba Thompson awa vie Dani Bilongo bien te o déconner ma donc na ba kwanga pe mer na ba kwanga yiba ka même masanga zo yiba eza normal ezaka ye moko te eza bato ebele ba ko yiba siko foto so bango boyi il faut ko zo bango o voilà o to lo bela kucha TV ba to Dani Bilongo moyibi Dani Bilongo vie na nga meto kangio moyibi bien te ça dit bien te on comprend o ça chez biso mo magasin biso photo machango maluka za dina koso moni ba masolongwa ata bino moko lompema vie na biso Bilongo ata bino kalalos bien te mal o chez biso ma. Bonjour, bonsoir, mbote na bino nyonso to ba famille, j'espère que boza bien. Ngai pe awa naza bien, die notre penzamba lola azobatela grâce. Ba famille na ngai mingi awa na senga kaka please pardon aider ngai partager liker commenter s'abonner yango nande esala nga bien et motiver ngai et pesa ngai énergie makasi ya koya ko lobela ka ya bien ya koya ko sala ka makambo oyo. Ba famille na ngai, j'espère que bolandi explication ya ndeko azo filmer ou be bolandi explication ya ndeko na biso ya mwasi oyo azali kola shop place ndeko na biso papa na biso ya na biso Dani Bilongo akendaki koyiba. Bandeko na ngai na groupe mobo na kotaki to meka ko sala moi discussion to meka ko discuter pour na likambo ya ndeko oyo ngana bité il faut na ko mema ngope na communauté na nga peut-être batu msusu na ba moni yango te na meka pe ko sala na moi analyse moke na meka ko lobela eloko oyo est-ce que ezali bien to eza malamu ndeko na ngai Guy Kalala, champion René Lukebana, Hortense Omena, est-ce que likambo ondeko na biso Dani Bilongo asali, est-ce que asali loka bien? Mi fingili wa moke, ma darling sister Ginette Milonga, Claudia Kiaku, moi sabataku la boss, est-ce que ndeko na biso loka asali malamu, tout asali mabe? Ok, to meka siko kolobela. Ok, na bandino na bat oyo, bazo filmer na kolo shop. En tout cas, bandeko na ngai obo filmaki, surtout ndeko filmaki, na bato bozalaki zalaki wana, na kolo shop mama wana, na beteli bino maboko, na pesi bino merci. Pourquoi na beteli bino maboko na geste obo sali, bo menance ete, bo fingi ete, bo lobi ne mabete, bo filme kaka. Kolo shop, o lakisi penake o respecte ye aza mobali ya bato. O respecte ye aza papa ya mutu moko boy. O respecte aza yaya ya mutu moko boy. Na yebi batu msunde bazalaka to mona pe ba video ebele bande ko msu bakende ko yiba bakanga bango na nzoto kolo shop lata bango na nzoto ndeti kaka abeta ye. Mendeko mwasi oyo botala behavior mwasi oyo. Bota ndenge mdeko mwasi azoloba toujours ka na munoko afingi ete amenace ete asimbie na nzoto te po atalite aza camarade ya mobile na ngai te aza ndeko na nga communauté te aza boye te bana mibale bele bazana kata shop wana ba okaye pe kokotisa l'esprit ba betaye mais ba sali yango te ba beti ete. Ma darling sister Colette Bagula moi sa paix slip moi so asekaka tanga kotisa carte na e na bank asekaka Colette Bagula. Ma darling sister omoni ndenge communauté na biso ezo changer. Omoni communauté na biso ndenge bato bakomi ko vivre. Omoni ba menacer ndeko te. Mais kala ndenge zalaki bakoki pe ko kanga ba phone na bango bakangi porte ba beti ndeko wana ale ba bimisi ake evidence pe moneni te ke ba betaki. Mais yango na nde to lingi te na communauté. En tout cas ngai
bolimbisa nga na bato bosepela te nga na oloba na nga vérité nga na osalaka musala na nga na condamné bandeko te ndenge bafilme papa na biso Dani Bilongo nga na condamné te na condamné pe mama wa te ndenge azopesa explication ke ayibaka bakwanga ayibaka bamasanga ayibaka soki banini na condamné bango te basali eloko moko ya bien oui ata balakisi biso ndenge bakangaki ye na maboko te mais ndenge explication kolo shop alobi ke ayibaka epo aza ye moko te yango na kaka évidence eza te mais soki pena bakangaki balakisi biso na ye na biloko na maboko bakefunda ata police bakanga ndeko Dani Bilongo mais malgré ça bango basali yango bongo te po bazaki na boule ya komeme na police te bamemi yango na kikongolais ekufeli te donc bandeko yo ngai bato nyonso bozana kata shop na kolo shop na beteli bino maboko sikoyo nazonga na kote ya papa na biso Dani Bilongo selon explication ndenge ndeko na biso mobali azoloba Dani Bilongo yepe azalaki na shop na ye adon azalaki na magasin na ye patekaka biloko kaka ya boye ye magasin na ye ekufa magasin na ye ekufa ye sikoyo teyebi raison pourquoi magasin na ye ekufa te ya ye ekufa akomisiko koya koyiba epa muninga epi biloko yango zoya koyiba bandeko na nga bakwanga ezaka nango so ba 1 livre 50 so ba 1 livre 70 kwanga kutune ekomata na 2 livre te ba bière wana ezala soki ba 2 livre so pe bakombe bateka yango bakwanga wana soki ba biloko wazoyiba eza na se ya 5 livre eza na pena na se ya 5 livre mais ndeko na biso Dani Bilongo andimi aya kobebisa réputation na ye siko tango bandeko basele video boye ba poster yango na ba réseaux sociaux na ba social media ale bato bakomi na bango kozwa yango ko repost yango biso bato tozana biso bato to travail na biso na réseaux sociaux na social media biso zana biso ba youtuber biso tozwaka ba matière to lobelaka to bima mabe opo anini bo lobela pona ndeko te to lobela ngo po parce que ye moko a se respecter te ye moko andemi acha vie na ye na danger ye moko andemi acha réputation na danger siko biso bato to lobela ngo te pona nini soki loka basali eboye ba poster bato musu ba omona mabe opo ani bo poster fallait pas ba poster te pona nini to lobi bien que na communauté soki mutu azo sala mabe to bimisaka ye to exposer ye eza lisumu te eza lisumu te eza na verset moko te baloba ngo ko exposer muninga te soki nga na yebi te bokomela nga verset na se na ba comments soki tozo bomba mabe ya batu ba changer te na communauté soki tozo bomba ba famille mabe ya batu ba changer te ezo dépendre na muto bozwani na problème soko ozwani problème na mutu ana monike bo suisa ngo bo silisa ngo na calme nyonso tu eboke na ngo bongo mais soki ozwani problème na mutu ana lobby a memo likolo a memo na code a memo na cote aromemo na police aromemo na réseaux sociaux akwa ko exposer asala yango ndenge ya lingi eza problème te po yo mto lukile ba problème yo mto yeko luka ye ko luka yo te eza problème te ngape ndeko na bino na oloba na bino bonga anita mavita so kuta na nzela na salo mabe soki yo moko monike to bongisa ngo na calmement to bongisa yango mais soko lingi o exposer na nga poza faute na nga moko na condamner na nga yote na oloba no teke o fala bo mamoto to abandeko te tango bozo sala batu mabe boye bateke toza bandeko na communauté tango bozo ko escoquer batu bozo ko use batu bozo ko utiliser batu boye bateke toza bandeko na communauté aleta bato ba beta bino ba fimbu ale bokomi ona toza famille fallait to mema na famille te babiloko boye to koma ko sala ngo siko to koma ko exposer bato ba osala mabe na communauté bato bazo yiba bato bazo ko escoquer bato bazo ko utiliser bato bazo ko use bato to bimisaka bango so ba exposer yo ba lobeli kombo na yo okomo ganga o réputation nga réputation na moko te ba bebisa ngo eloko bebisa so ezana te réputation na se beba kala réputation na se beba kala maramuno sala réputation so yeba te se beba kala batu ba lobela déjà ma bepo na yo donc muto yeko bebisa so réputation ayeko bakisaka likolo ya ko beba wana bo comprendre ayeko bakisaka likolo ko beba wana réputation na se beba kala ayeka juste ko la musa esprit ya bato musu na communauté bazaye ki di ba boye ba position na ote
botikra biloko bato bino bolingi te ke bato babimisaka mabe ya bato libanda bino bokenda ka bato wana bato mpe balingi biso tobimisaka mabe ya bato soko lingi boya na ka na biso po eza mabe te eza nango mabe te koexpose mutu eza mabe te kolebisa mutu ke osala mabe soki mutu azoyoka te soki mutu asala yango une fois peut-être okobwakisa mais soki mutu asala yango more than once donc asala yango plus de 2 fois plus de 3 fois te mutu mo siko boya kolobela na communauté po changer quand même eza malamu te ndeko na biso Dani Bilonga ye soki Bilongo azalaki na shop na ye soki babande koyiba yo papa yango ngozongisa revanche et pas muninga na ote ezala te et pas lobby aza ye moko te bayaka koyiba toyoka masolo trop na bande kona biso bana ba shop bateka ba bière bateka ba biloko batu musu baya komona loenge baye ba vandi wana ebele bu moko mona fongoli frigo azupe bière azupe jus mai azomela na kidiba pa futi na ete eza quand même bien te muninga osa business ne wana ba futaka ba tax ba futaka ba assurance ba futaka mambebele siko yo tango zo yibe wana esprit nini olingo kwesa muninga ndenge yo kweya olingi shopa muninga ekweya ekangama ndenge ya yo ekangamaka te totika kozala motema mabe eloko olingi basala ote kosala muninga te bafamille eloko olingi basala ote kosala muninga te tozala motema malamu tozala motema mabe te kozala kaka te yo kozala kaka te ke yo omonaka yo zobatela business na yo zobatela eloko na yo mais you don't care ya makambo ya bato misusu wana ezaki wicked wana ezaki wicked totika esprit oyo bandeko na biso misusu bato ebele na communauté na biso baa mitema mabe baza pena mitema mabe ntango baosala bato mabe baoyeba te ke baosala bato mabe ntango moto akozongisela ye retour ale moto wana koyi moto mabe ale bafingi yo baloba nokende wana poma motu oza na mental problem lokola bango bauniversité oyo bakendaka wana soki bakenda bauniversité solo batangisaka bango ke moto aza na mental problem azala bo yango bakalifia donc bakalifia bato nyonso na communauté baa na mental problem il faut bakende kocheke bango bokoyanga nwa bino eza quand même mabe napesa bino neti exemple na oloba te ke ndeko na biso Dani Bilonga ye paza bongo ndenge toyebi ba masolo eleka na communauté ba business batebele bazaka batu misusu batu nyonso tote na communauté batu misusu baza na ba shop o eloni ba basalaka soki ndeko mwasi aye kosomba biloko na shop na mbongo ekoki te ndeko mwasi adefi biloko na ye po apesa ye mbongo apesa ye mbongo te alesala nini yo zo biloko yo pesinga nzoto babimaka na basera bato ebele kuna na bashop na bango babimaka na bana bato ebele na bashop na bango babimaka na basi ya bato ebele na bashop na bango peut-être po mwasi wana azangaki mbongo asomba saka semu mwasi azangaki mbongo asomba eloko boye ye l'essentiel atambolaka na bapréservatif na poche na ye azaka nango na shop na bomba ngo place moko boye donc ser wana ye ou bien ndeko wana mwasa ye apese semu ya apese nzoto abeta leki bon business bino ekoya te ndenge ni business ekoya ti ekoya po parce que yo ozokaba ozotala te po likola nzoto peut-être po ozaka na mwasi na ndako bi ozaka na girlfriend mais yo ozokaba ozotala te ezabi ba faute na bino moko boy interprétant mabete na lobiti ke ve Dani Bilongo azabongo ou bien bato nyonso baza na ba shop bateka biloko na biso ba congolais bazabongo te bino nyonso tout mais bato na lobela bino moko boyebi bato na zolobela bino moko boyebi ba je bozaka nango bolalaka basera bato na kata shop na bino bobimaka na basera bato kata shop na bino soko déficit eloko apesi mbongo na ote ale aye apesi nzoto obi opesi saka semule opesi carton tomso carton soso apesi nzoto ba je bosalaka yangwana sikoto shop ne kwei ekomi problème na biso e a problème na biso te shop ne kwei ekwei po parce que ozaki na discipline te na business na yo moko soki business no sérieux te siko etali biso na nini etali biso na nini ba shop bato mususu ezo maintenir ezo continuer pour parce que bazora moi support bazora moi aide moko be place moko bo yangwana bo maintenir na lobi bino nyonso tout na oloba na ba o ba ebi makam na oloba donc yangwana bo batela ba shop na bino bo batela ba business na bino bo batela ba business na bino po kende liboso siko ba business na bino soki baby yango yo komo zongo sa ba revanche oyo osala muninga mabe te to ebi pe circonstance ya ndeko na biso Dani Bilonga oti
ndenge komona ndeko na biso Dani Bilonga aomona na elongi ya mawa aomona dire azana ba problème na vie papa na ngai na boyi te nazo sambisa yo te na yebi problème o ezoleka yo na minute o te mais quand même tozana mboka oyo bayedaka bato papa soko ozana problème musala ki eluka musala soko moni kozana mbongo somba kwanga te kenda ta na ba train station kende na ko senga mbongo ba opia yo kende ko claimer bénéfice zonga na bénéfice luka ta famille na yo luka ba master na o bande ko kabela bango pe ba kabela na place oya ko yiba o bebi sa réputation no eza bien te ko yiba eza bien te ko yiba pene si sara valeur a mutu elongola mutu uyu war elongola mutu pene ke na ba peto yo moko mi mono kozala soki nani metango yibi bakangi yo osili valeur ata ozaki nani osili valeur bo oyiba ba moni yo te mais so bakangi yo esopaka isa quand même bien te bandeko nanga na ebite so na loba mabe na ebite soki na loba mabe nga na osaka analyse nanga nga na loba na ngai o esengi na loba pona ndeko na biso Dani Bilongo na ebite pourquoi shop ne koyaki bo wana eza problème ne wana etali biso te yango moni na ba business o bato bosala bozaka na ba shop bozaka na banini soko za na mwasi oyo atelemela mamba shop alandelaka te boye te asala ngo na bien nyonso tu na respect nyonso tu na ki impolitesse te asa ela ngona kizuwa te akosela bato maramta lukela bato maramte business ebino ekende liboso soki mwaso a comprendre que mobile nanga o aza sans esprit mobile nanga oyo ye asopane na basi mobile nanga zaka faible liboso basi ou bien yo papa o comprendre que mwasi nanga o azaka faible liboso mobile liboso mibali mwasi nanga o azaka sans esprit papa il faut za makasi na business no wana mama faut za makasi pour ceux qui te business bino e banoko koyaka bozo kendaka ko defambo na bank po botele maka bozo koma na banyonge bele business zo koya business zo matate po basi musu bazaka sans esprit na business ba ebinde ba manager a business te business na bango koyaka po parce likolo qui est impolitesse na bango likolo ya kozala sans esprit na business na bango likolo ya kocha zuwa ya kocha love na kata business na bango ya kobangela ka mibali na bango ya kobangela ka basi na bango ya komoni ba business na bango ekende mbilingana bo banda ko defaka bambo na banke bele po botelemisa ka business na bino wana eza fo boza na discipline faut bota sérieux na kata business bino ekende liboso voilà ba famille wana ezaki analyse na ngai na sala analyse na ngai Anita boyebinga na loba na nga vérité na loba la vérité et puis nazaka na ba sujet mutabenga binanga Anita tali ko likambo na développer yango na ndenge na nga na sangis na mayele o nzamba lola pesa ngai na loba vérité na bakisaka na tsaka pipi na munga po lisolo esenga bon faut moi pilipi na munga faut moi motivation faut moi lumbe et ça la bien comprendre ngana ya ko loba n'importe quoi te ngana loba bilobela mwanza te mais na loba marambo oyo ezo salama na communauté na biso na lobela marambo peneza ya solo donc maramnyo sunga na lobara ezalaka mamba lokuta te ezalaka mamba solo. Donc merci ba famille, merci na bino na subonde ko landa ngai Dieu notre père nzamba lola abatela bino ba journée na bino eleka malamu bobo sanate ko s'abonner ko partager ko liker yango nde ekosala biso malamu bisous ba famille bozala bien bobatela ba business na bino botara prière et puis bozala motema malamu bozala na esprit karte ya ko utiliser batu ya ko use batu polikolo kaka ya ba biloko na bino te botala pe bolimbisi botala pe ba intérêt batu misusu ka ba intérêt na bino moko te nzamba lola akopambola bino mais soko zoka na esprit ngai oyanga no ndeko. Merci bisous ba famille bozala bien bye bye voilà Dani Bilongo o vie na biso mboka to minela na mboka zakini ma magasin via komi ko iba ba Thomson et pas vie mayombo collègue na ye loko iba magasin kangama akomi ko iba ba Thomson awa vie Dani Bilongo bien te o déconner ma dona ba kwanga pe mère na ba kwanga iba ka même masanga zo yiba eza normal ezaka ye moko te eza bato ebele ba ko yiba siko foto zo bango boyi il faut ko zo bango o voilà o tolo bela kucha TV ba doktoka Dani Bilongo moyibi Dani Bilongo vient na ngameto kangi moyibi bien te ça dit bien te on comprend o ça chez biso mo magasin na biso photo machango maluka za na koso moni ba masolongwa
ata bino moko lompema vie na biso bilongo ata bino kalalos bien te mal o chez biso ma Oh eza Anita Mavita show Bobosana Kosa bonete Oh eza Anita Mavita show Bobosana Kosa bonete Butalaka Anita Mavita show